comment abeta mbata et tout le monde qui batinda qui batuba kozwa bilamba mama lia oyo ezalaka pa ya mopao ga mopao bilamba ebimaki bomonaki mesdames et messieurs et avant wana bomonaki ba challenge ya ba mame yenga to Rolanda yango te ya petit episode d'Idiston ya ba belé ndenge lekaki j'espère que bomonaki et après tout le monde kaka ndenge internet ezalaka brusquement tout le monde bilamba fait na biso libanda mesdames et messieurs mais lelo eloko kamusi biso moi je pense pas que fait na biso Kofi azaki na ba chasser wana to benga ngo mobenda ba biso bangala to benga ngo bongo ba chasser a mobenda ba o to benga na komba ou Sofia. Moi je pense pas que biloko wana ezalaki na ba chasser wana parce que na bi fait na biso au pao patron ya musique congolaise bo to mona ba voice to koleka alobi aza patron ya musique congolaise so bo ndimate. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Merci pour votre fidélité. Vous êtes sur Kin France, meilleure chaîne d'actualité. La chaîne qui vous informe à chaque moment avec le vôtre Yannick Motoatonda na Kibonzambe. Mesdames et messieurs, merci na fidélité. Bosa la biso, bosa vous s'abonner, boso aimer, bo partager na Kin France télévision, na chaîne Oyo. Ils ça vraiment ba information bien. En minute où na Kinshasa etiraka yango moko pour na pesa information ya makambo ya le kana Kinshasa surtout l'actualité o ezali koleka toujours pesa bino en temps réel to pesa bino information ndenge ezalaka boza toujours s'abonner. Merci na bandeko boza ko côté belé ozo benga biso boza vraiment connecté na Kin France bozo s'abonner bozo benga bozo aimer bozo partager puis bozo commenter en tout cas ezo sala malamu mingi tozana toujours pour na pesa bino information chers téléspectateurs le lo bango bilo beze belé parce que ba te belé ba rubenga ba yeba makambo ko leka balobi Yannick Wenge est-ce que vidéo zo leka na réseaux sociaux zo monate makambo zo leko zo monate mesdames et messieurs d'habiter na si ça ba reportage ze belé boyebi ba procès o tozo zo pour na bino to la qui ça toujours bino par rapport à ba braquage zo sala malaki ça par rapport à ba criminalité ba kulu na zo sala malaki ça to bite tozo ba information to la qui ça bino d'habiter nazonga na komanda ku to mekampe ko sola na bino mesdames et messieurs komona ndenge biloko ya Kofi eza libanda mesdames et messieurs ndenge basangisi na ba ketch ya Kofi na bilamba ya Kofi na ba veste ya Kofi na biloko ebele ya Kofi babwaki yango libanda balobi Yannick Wenge toza na posa ya réaction na yo parce que Kin France eza chaîne d'option de talaka toza la information pour te confirmer et que makambo ezo le kabarmirmir o eza solo Luka oleka oye bisabiso soki mamozo lekeza solo mesdames et messieurs ya on a lobina ekana megampe koleka poto meka kosola na bino ba téléspectateurs ya Kin France télévision. Mesdames et messieurs mikolo tu koleka to monaki batu bayaki bazaki na posa ya bosenga ya bilamba ya mama Lia oyo etikala na ndaku ya Kofi après avoir na ba émission belé na ba vidéo belé Kofi ko sala ba déclaration que nazala sous na Lia te tout ça déjà divorce maman Cindy Leker maman si vous avez bon monaki na ba émission mususu soki journaliste a bengi Cindy Leker Cindy bano ça ba problème pas Kofi pesa moi si respect moi si na respect parce que na ko benga moi madame nona kombote. J'espère que bon monaki sous ba vidéo mususu oyo Kofi Olomide alobaki mbala boni ba ko benga e bébé eloko yo banda a okola zalaka na ngote moi si abenga e bébé na tongo na midi pe na pokwa. J'espère que bon monaki ba déclaration fait na biso mo pa mo konzi denga ko déclarer na minute na zonga bébé par rapport à batan ebele la ki sai que non batan oyo azaki na ngona mama Lia tikala ko benga Kofi bébé te atikala ko benga e bébé te à tout moment
ndenge Sindia kobenga e bébé mikolo alelo et mikolo uti koleka tomona ki biloko ya koya ya mama Lia ezalaki libanda bayaki bandeko na ye paraît-il bayaki kozwa bilamba mama Lia parce que bayebi ke basalaka susu na kofite kofi abwaka yango libanda me bolandaki déclaration na ye alobi amoni kaka bandeko vraiment nayebi te bandeko vraiment mama Lia baye kosenga bilamba na bwaki te me na tiaka na porte chance kutu voisin moko boya filmaki je crois que nga nalandaki émission wana nga moko na filme na comprendre te ne voisin moko boya voisin ma bien ba filmer biloko ezalaki na porte donc c'est-à-dire au fongoli ka porte bo libanda wana biloko ezalaki wana parce que batunde bayaki kozwa c'est-à-dire bandeko ya mama nde bayaki po bazwa bilamba ndeko na bango parce que libala ezalaka lisusu te. Mesdames et messieurs, avant Likambouana, Toyo Kara, qui est Cindy Abeti Kofelo Midembata, par rapport au Bolingo de César, Bolingo, Ezaka Mambele, parce que Bolingo là-bas, on m'a été côté à Ngobi, ceux qui ne font ses acquittés. Après savoir Kaka, Bamime Gotambola Kenon, Cindy Abeti Kofi, Mbatane, Mambezalaka, Koto Bakanisi, Moussala, Yaki Moussala, pas la biso, comment abeta mbata et tout le monde qui batinda qui batuba kozwa bilamba mama Lia o ezalaka pa ya mopao grand mopao bilamba ebimaki bomonaki mesdames et messieurs et avant wana bomonaki ba challenge ya ba mame yenga to Holanda yango te ya petit episode de Diston ya ba belé ndenge lekaki j'espère que bomonaki et après to komona kaka ndenge internet ezalaka brusquement tomoni bilamba fait na biso libanda mesdames et messieurs mais lelo eloko kamusi biso moi je pense pas que fait na biso Kofi azalaki na ba chasser wana to benga ngo mobenda ba biso bangala to benga ngo bongo ba chasser a mobenda ba. Oh, tu bien à la combat ou Sofia. Moi, je pense pas que Biloko wana ezalaki na ba chasser wana parce que na bi fait na biso. Au pao patron ya musique congolaise bo to mona ba voix to koleka à lobby aza patron ya musique congolaise so bo kondimate ba leader o ba lelo ba sala ba combo bazalaka bana misala na ya bana ko futa ya bango mesdames et messieurs. Comment na biloko ya vie na ba chasser ya mobenda ba eloko pesi biso nde passe yango wana parce que toyebi fait na biso aza patron musique congolaise fait na biso aza légende au-delà de tout ve mopa o aza légende oyo banda kala kosala musala malamu jusqu'à aujourd'hui musala kosala komona na miso bato mesdames et messieurs et comment na biloko na ye na ba chasser ya Sofia pe mutu abimisi biloko wana alati elamba ya bakomi ba destiné elongi ya fali pe bakomi fali liboso. Qu'est-ce qui se passe na kati ya makambo wana mesdames et messieurs? Men noir eza nani na affaire lelo babwaki biloko ya Kofi libanda mesdames et messieurs. Et puis eloko nini esalami babwaka biloko ya Kofi libanda? Et tu as comment là-bas, audio, tu as circulé dans les réseaux sociaux, il y a appel soi-disant, ce que audio, ce qu'on appelle, tu as évité. Oh, il y a qui soi-disant, mon pao, a critiqué, les musiciens, Moussou, a fini, ceux qui peuvent hériter, nous sommes miqués. Oh, moi, on a fou la cahier d'Idiston. Soi-disant qu'il fallait, d'Idiston n'a fou la cahier, n'a pas bilo, on a yé, n'a fallait qu'un amarana yé. J'y piana, à côté, fallait pour attirer la nini. J'espère que Bolanda qui va vidéo, va audio, les cas dans les réseaux sociaux, chers téléspectateurs. Après Kakawana, tout le monde biloko a vie libanda. Mesdames et messieurs, biloko a vie libanda. N'a pas chassé, n'a pas valise pour comprendre. N'a pas valise pour comprendre. Malgré ça, va valise c'est chasser belé. Ba benda ba et belé. Ba ou Sofia tout le monde wana, tout le monde a belé. Oh, et ça na biloko na biso, biloko ya fait na biso. Mo pao ba sketch za wana,
bavali baveste biloko belé oyo ezalaka epai ya mama Lia soit disant divorce prononça divorce mais ezalaki metaki yango en pratique te parce que divorce ya fait na biso mopao lobaka yango kaka koloba tomona bandeko ya mopao bandeko ya mama Lia bayaki kuna mpona récupérer biloko ya ndeko na bango et après cela tomoni te ke bandeko ya mopao toyebi basandra kazadi toyebi bamama riva toyebi bandeko ya mopao ebele bazalaka na poto wana tomoni bandeko ya mopao te mais tomoni tonton de tonton soit disant ndeko ya mama Lia na biloko ya kofi libanda mesdames et messieurs akobimisa bato bakofilme de kaka ve alobaki eza na voisin moko afilme ndenge mpe tomoni kuna ntango babimisa biloko avie voisin mpe azofilme mesdames et messieurs oyo ezoleka eza nini eza vie privée ya bato toza na droit ya kokota te na vie privée ya bato so basala mosala makambo na bango mesdames et messieurs biso Kin France Télévision avec Yannick Wenge mototo na bonzambe naza na droit te ya kokota na makambo ya bato mais c'est quand même pas si comme on a légende ya musique congolaise oyo mikolo uti koleka faka beta na hippodrome kaka boye dossier moko koti banile concert na hippodrome oyo a remixaki banzembo mususu oyo ba publicité bana koleka pe ba billet bana koteka mesdames et messieurs vers biso concert mbala moko annulé malgré makambo na ye quand même aza mutu et puis vers biso je sais poussani ba choc ya baboye naza sûreté na âge ya vie ezo sala vraiment malamu mesdames et messieurs ve concert annulé vie babwa ki biloko libanda raison toyebite erreur sous vers salaki tangu bandeko mama Lia ba ko zwa biloko na mon fleury to mona biloko mama Lia ezaka filmer mais je pense pas qu'ils ont na ba chasser à Mokbenda ba il fallait qu'il vienne au tinda sanda kazadi to pe mama rifa ba kende na ba nanda ko bonofa na Lia na poto ba récupérer pe biloko na parce que oh esali soni parce que biloko wana comme on a elongi ya kofi na ba réseaux sociaux bato ya libanda o ba respectaka mopao bata bamboka misusu to tshelo ba Brazzaville to tsheba Camerounais ba Ivoirien ndenge ba bi les gens mopao ko felo mide ba bwaki biloko na ina ba chasser parce que chasser wana déjà sangolango ekenda ou Sofia sango ya chasser wana ese kenda déjà ba bi ke bato ba uta na ngonde province ba ya nango mesdames et messieurs total yango na film à Sofia comme on a ou Sofia a chassé on a kena nango tina London titre nango je crois ça ou Sofia in London comme ça et ça li bien té ça li Sony ngai personnellement Yannick Wenge na Sony na moni Sony ko ka côté la biloko a fait na biso légende mama Lia chana se talata bana ngana ya repesa conseil na ya finga te mama Lia pourquoi talibana te Didison aza mwana ya kofelo akolongwa ka mwana ya kofelo mide soko mokete ta mokolo moko te mesdames et messieurs aza mwana ya mopao oyo auta epa ya mopao si un problème tala tabana ngala za na vena biso mopao na Afrique du Sud tango aka ko fêter anniversaire na l'année passée mesdames et messieurs absinga Yannick Wenge bon bien voir les bandes vraiment marambo ngala mona vraiment na habité yo pour moi ça mais métis vraiment c'était mère à peine mais métis té ah bah c'est métis vraiment na habité attendez na tika boy vraiment on les a fait na biso tout seulement en secret mais na lobby on une émission donc vient déjà balaiko accumuler ba stress moko boazaki nango vient déjà asai na mo ba stress moko boye moni que vient azaki choqué. Et ça passe c'est parce que tous les gens na yemoko ba fait so ba tabula ba tika biso ba pepe kale ba tika biso ba pepe kale ba tika ba ze belé tellement ba tabula ba fait la biso rochero ba fait lutumba
C'est-à-dire que belé batika biso excuse. Comment on makambo yo en tout cas sali bien te. Tonton de tonton za mobali. Tangu yo zone ndima ko humilier les gens. On y vit humilier les gens. Biloko na na chasser mada ça dit chasser vraiment ya babe oni ya usofia mobenda ba on ndimi ko filmer yango ba boka yango libanda oza mobali ba osala yango pe oza mobali ba osala yo yango pe image on sali soni parce que Kofi Olomide na li ya babota bana malgré maman li ya kanga bana mususu ba mona Kofi te ba mona tata na bango te mais quand même asa papa ya bana wana. Malgré nous, ce salami est un problème pour vidéo on est sali biso passi. Tant qu'on va tout souba au monde en haut, ça la bien té mesdames et messieurs. Vraiment, et sali passi mingi. Comme on est là à Bongo, je crois que place mon père vandi à tali bilo on a cher parce que Kofi son barabilo à moins cher té. Parce qu'on va toujours mon coton cher, ba jean cher, ba chemise cher, ba veste cher. Preuve année moi-même j'étais présent. Na fui d'ici à Somba il a 50 000 rennes. 50 000 euros nana ezaki chemise. Je crois chemise bon la tarana. Bobet anniversaire na Kin France anniversaire Kofi Olomide en Afrique du Sud. Bon on a complet na la ezaki 50 000 rennes. 50 000 rennes wana. Ils à peu près $3 000 ou $3 500 comme ça. Mais comment on a ce que biloko wana monsieur c'est ça libanda biloko somba cher. C'est ça libanda. Je pense pas qu'il faut recevoir biloko à $100, recevoir ma veste à $100, $200 Vraiment loko wana ça li passe bandeko na ngai. Na roya te pona finga songolo to pe pakala na sali analyse te que parents, ta que responsable Yannick Wenge motato na bonzambe. Et ça li passe mingi. Mesdames et messieurs, ça mbala liboso ta la biso na Kin France Télévision. Na se wana remis s'abonner, cliquez wana. Cliquez place remis s'abonner. Cliquez sur la notification pour ma vidéo. Mususu ya. Tant que coach a vidéo ko zuambala moko. Soro s'abonner, partager ça la bien mingi parce que Kin France tu auras toujours au milieu du village. Tu auras toujours plus d'informations. Ndenge makamboso leka. Tu ba kisere lo te tolongolo lo te. S'abonner ça la biso bien aimer partager. Et ça la biso en tout cas kitoko mingi to mo moza au coach mo bimbalaka ta famille Kin France Télévision. Ba komi subscribe so za na play anglophone. Au cliquer place wana. Na francophone abonnez-vous ou soit s'abonner. Vous cliquez place sur ma vidéo et koya. Commentez, aimez, si vous avez une remarque et ça la biso bien. Makasi, mesdames et messieurs. Merci na Pesimbote, na maman Pierrette Yoka. Motema Yannick Wenge. Merci beaucoup na Curtis, Daniela, Benilange. Toujours Moussale Rosalama. Nous avons la contrôle à tout. Moussale Rosalama ndenge zala kaka. Merci vous avez tellement belé au la biso na Katia Kin France Télévision. So bo s'abonner, bo aimer, bo partager ne ça la biso bien mingi. Merci beaucoup Nabino. Kimia Evan Mabota, vous avez un problème makambo zalaki en tout cas. Kimia vraiment et ingela au Mabota Mwabino. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Ota la émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge be. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons appelé ça mon master mo ça la même émission trop bien. Yannick Wenge. Wenge la Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam.